ete mabe wana euta wapi ye Satan qui d'ailleurs touché, c'est que le mal là existait déjà parce que Satan n'a jamais créé quelque chose. Mo Satan ende ya wana mtekumbi na émission oyo parce que toza divisé a on a deux camps. Émission oyo jamais ngai na koya na radio Kachopa et puis toke vraiment na nzela moko biso tokozala ke na nord ba musuba ke na sud parce que conception eza awa photo yeba définition ya groupe oyo naza kosala na en face awa eza bato oyo bozali ko supporter bokoko mutana bilukombo aza na kati ayebi bien ngane jamais tokotambola nzela moko yake na gauche ngana ke na droite mais ngai intention na ezali penza boye pona émission oyo ya Satana ya bino bato boza ko tenter ko challenger ke source ya kombo ya Satana tozoko bomata ya to toke na Bible boza ko ndima Bible te que il n'existe pas to ya boye to ya ko analyser ngamna bwaki ndobo oyo ya le mal na ta ya bakoko exista ki mutana bilukombo tenter ko bunda na ke jamais na ta ya bakoko ba mal wana ezala ka te mundele mutayake na okieba musala na bino kama banga ka contre ba midele metozonga na émission na biso awa ya papa oyo utiko poser question yemu tapesi biso aiguillage ke to wela mbangu tozonga na vraie place ya Satan toza kolobela ka ezami bale awa ka ya malamu na ka ya mabe Nzambe a tracé ligne a te conscience ki mundu na awa siko na soba Nzambe ya bino sote mpungu tulendo problème ezate ibo nyine Nzambe Israël te problème ezate na conscience wana munango ko mete mutu akomi ko buka ba loi naturelle oyo eza ko sala ete mutu oza ko sentir que au sali boye au toucher vie ya mutu na difficulté na passe butana bilukombo yepe mutakiti sibiso supona ko yakolobete ya de CPI a visita oyo bengami masumu epana ezana ope masumu te metika na rapelo muta na bilukombo ke tango oza ko lobela biloka boye yeba kete ya de seba loi oyo eza ko kende en fonction ya mutu na mutu kaka na cadre ya nesi ya ka pays ba wiko lobake ko boma ntaba na machete tende ngolo bifoka ko boma ya soit na libanga soit ça sont des lois ou biloko ya entre biso biso bato eza ko gouverner biso et puis biso to da Congo to yo kata ntaba ta ko to zuya ka da lokolo to tepe na tono mayo za ko to kisaye wana ba loi soke zate na lobaki yango déjà place loi ezalité puissance moko ezalité place loi ezalité contrôle moko ezalité. C'est là où na meka ko benda bino pona ko ya ko yeba ete soki na tango ya bokoko eke bino buza ko ngako reconnaître Satan te parce que bo reconnaître Satan alo bozong senga ngana ko benda na kompuzo ko tita ko kwende mais soki na kota bokoko Satan aza reconnaître et puis bakoko na biso bazalaki ko compter na ba fertilité na ba protection na ba power na ba prospérité biloko oyo eyeko échouer na nango mutaye ko déranger yango et comment tokoyi ko yela na poya ko yeba ete mbeba oyo eyeli biso awa il faut elongwa de place wana na banza yango ngana lingi toya depuis to bena soka conclusion à moins que vous en a question musume pona ngai na côté ya Satan na yebisi bino déjà que Satan yete mutaza source le mal Nzambe source le bien Nzambe mais Nzambe pe alobaki na mutu te kende ko simba le mal no atikela ki mundu ya mutu zwa décision Satan il est le premier élément créatif à qui n'a pas touché mbangu ya le mal et yeko sala ete est-ce que Satan yepe mutakomi ko kosa biso to no sala ka mbangu le mal oyo pas nécessairement mais Satan yepe na biso shwa e pesa mela ki biso e pa ya Nzambe ete ko simba te oyo nyonso ke na ko simba a joindre ne ka ya Satana et tita ma joindre ka ya Satana na yo na Satana bino nyonso solomoko bino nyonso punition moko roule na miso Nzambe nde émission na ngai na salaki na YouTube na tsacha mpona version na biso ba chrétien batokela la Bible mais bino bo challenge ki yango na za kolinga bino boyela ngai challenge ya ba makambo na ngana teya na makambo na biso ya Bible na makambo na biso ya original ya Satan na bo Nzambe na biso selo la Bible mais soki bo tokende na kota bokoko déjà cadavéré na mona côté boko tourner te parce que tokosuka na biso ka po prouver biso de soki mabe ye faut que nous trouver nganga kisi faut que nous retrouver boy na boy pour protéger contre qui contre quelle force sinon que un jour peut cause la sujet na pona attaquer nous très bien pour vous dire que bakisi ya bokoko buzoberi c'est protéger contre qui oh contre Satan c'est Satan là qu'est-ce qu'il a créé place oyo bo se souvenir na émission de que boza incapable de yebsanga Satan t'a créé qui le mal non ba chrétien Satan t'a créé qui le mal non ba chrétien Satan za nguya non bino baba ba indo Satan azana bonguya non bo soki Satan azana nguya te pourquoi tokenda kana makazu na ba cimetière na bino uzo koteya ka
pourquoi tokendaka na bokoko na basimetier tokende kofunda kombo ya bato tokende kolamisa koko na biso ya kufa kala ke yaka kodefendre ce contre qui à vous matondo mingi mbuta na bilu kombo yo bongamaka po na moni babeti libanga na ndako na yo isengeli na yo otelema po défendre ndako na yo papa na nganza mbwana nzambe na yo akelaki moto akeli malamu mupela mabe est-ce que nzambe na yo ayebaki tete mutu akende kosimba mabe wana nani atiaki posa ya mutu ya mabe na kati na mutu po akende kosimba lokoso oyo olobi wana orgueil oyo Lucifer azalaki nango eutaki epai ya nani po nzambe mutu akelie nayebi te Lucifer abimaki kaka na kwasa boye abimi to nzambe mutu akelaki ye nzambe akeli ye akamati baposa nyonso atie na kati na ye ayebaki ete mwana na ye Lucifer oyo aza kitoko akokende ubia oyebisanga kaka ayebaki te po soko lobi nanga ke ayebaki te seke aza na ye nzambe te po balobi nzambe ayebi manso liboso te likambo ezala ye ayebi liboso te suka ya likambo ekoma ayebi ke ayebaki ete bana na ye kosimba mwana na ye wana okende kosimba likambo ya mabe nzungu ya mabe wana ye akokende kofungola lokola kofungola nzungu ya mabe ye akosala nini akobeta ye kisambe tigeri akitisia na mabele etumbu nini ye apesaki ye mwana na ye oyo abukaki mibeko po bakoko balobi epa na biso mabe ezalaki satan azalaka te tozali na likambo ya kombo ya satan epa na yo na biblia olobi ete satan azali moto mpenza ye moto asalaka bato kamundele bakoko balobi te moto lokola oyo wana ye azalaka te eza makanisi no mabe baposa na mabe nde ozokoluka komisala mabe na oyo nga nayebi elingi koloba ete na mokili toyaka mpona kosala expérience mpo moto alobaki asali expérience elingi koloba ete asali akoti mpenza na banzela nyonso akoti na gauche akoti na droite amati likolo akiti ntango asilisi likambo wana bino oyo aza expert na likambo boye po soki opose question ata nini akopesa réponse oyo azwaki ta ya kosala expérience tala ntina toyaka na mokili awa mpona kosala expérience yango wana tokokutana malamu tokokutana na mabe na ntango yo okopona mabe okotala ekopesa litomba nini po ntango yo okendaki na plus de 30 km à l'heure wana na balabala na yo bapesi yo ticket soki na tuni yo eske okendaka lisusu na vitesse wana okoloba te po okobanga ticket ekoya alors tala ntina toyaka kosala expérience na expérience oyo tokosalaka wana tolongoli mabe kino te tokóma malamu lokola nzambe na kati na nzambe mabe ezali te oyo nyonso nzambe asalaka ezali kitoko tala esika nga naza kokumisa nzambe po ete ye azali kosala mpenza makambo kitoko biso nde tokamati bolole na biso tolingi tolakisa ete nga mpe nakoki kozala boye bato bakomi kobala mbwa ake kosala mpenza mariage abali mbwa eske eza malamu mosusu akamati ndeko ne mobali bake na mairie epai na bino kuna bapesi bango babalani eske eza malamu omoni biloko moto ayi kobakisa na liberté oyo ye amipesi akanisi azali moto akomi kobakisa oyo eske nzambe alobaki te basala yango me kasi soki okoti na kati na biblia okokuta bato babalanaka ndenge wana soki nake epa moto lukombo natuna eske bapede bazalaka na bokoko na biso ye akopesa ngai yano po yo obwaki libanga na mboka na ye mabe yo omoni epa bakoko ezali kaka ke baliaka makasu bakendaka na cimetière eske moto lukombo bao bakendaka na cimetière bakendaka kosenga nguya mpona kose protéger contre satan to ezali ndenge na bango bakendaka kosolola na bakoko nango bakenda po biblia alobi na biso te laisser les morts enterrer leurs morts bakoko balobi te moto akendaka nzoto moto ekufaka kasi molimo no ezalaka okoki kokende kosolola na ye akoki kopesa yo toli akoki kokolakisa yo nzela papa nanga lukombo ngai nabwaki libanga liboso ya ndako na yo yo soko kozongisela ngai etali kaka yo malobo mboka yo matondo mingi papa na ngai sasa na kopesa ngai maloba kasi eyano ezali mpenza ya mokuse oyo biblia ezali koteya biso ete mbuta lukombo bolimbisi mbala mibale obenga papa sasa ngai nazali mbuta bahati bolimbisi papa na ngai papa bahati mbuta bahati bolimbisi ya solo mbuta bahati réponse ezali mpenza na mbebo parce que biblia eyebisi biso ete yesu mwana na nzambe azalaki na habitude ya kokendeke chaque 3h du matin na cimetière ya Getsemane ata bapakuli yango couleur na kobongola yango jardin mais sokotali na Grand Larousse balobi ancien cimetière juif abandonné Getsemane et voilà Jésus tango bakangaki ye bakendeki kokangela ye mpe na bacimetière parce que bandeki kokende kosambelanaka butu na bacimetière mais mokolo mosusu balandaki na bayekoli na ye bamoni ye azosolola na
banani bakoko na ye. Mais pona nini Jésus abana kokenda ba cimetière. Mais ezali na mukonzi moko pona mubulu ekotaki na mboka atindaki bakende ko invoquer esprit ya Eli. Mais esprit ya Eli bakokende ko invoquer yango wapi? Mais tangu esprit ya Eli ebimaki, albe pourquoi bozoko déranger ngai? Azalaki déjà ya kukufa. Alors que papa na ngai Zambwana atika na ye makambo ya ba cimetière parce que soto kote na makambo ya ba cimetière. Mais tala ba mindele awa na poto chaque église na sima nango cimetière. Tala ndeki ba soigner ka ba cimetière. Biso kutoki pa ba cimetière te. Bango ba soigner ka ba cimetière, bazo ke no latsa ngo ba fleur, bazo pakula ba couleur et puis bazo ke no sala ba invocation alors que ba yebisi biso toki makaba cimetière. Lelo yo papa na ngai Zambwana polimbisi esprit ya Samuel de bakende ko invoquer za la esprit ya nanité ya élité. Alors que lelo yo papa na ngai Zambwana azolo baba koko na biso bakende na ba cimetière. Mais yebisanga ba koko ni na mukili ezala ya ba mindele, ezala ya ba India, ezala ya ba japonais, ba koko nini batima ka cimetière. Matondo wana opesi motuna epai ya ndeko Zambwana motuna komi omboka yo tozali kozela yano Matondo. Bien, na banza awa nde place papa muta Nabi Lukombo azotante asote premier mais eloko azokobosana ete engai nazana nukolobela makambo okena cimetière pona ko visiter ba cimetière to ko sala quoi que ce soit te mais nazali a pona ko confirmer ete na bokoko na biso kiye nge musikanda olobaka kikongo ongana lobaka ngana yo toyebi yango ete biso na bonkulu na biso na tangu tomonaka réplication ya Nkhadi ya Mpemba emisaleleza satana ekayeli biso ba dérangement oyo tosili koneto oyo ja sarclage ke biso moko batu tokendaka komitia na kaka ya kosala ba mafia ndenge na ndenge na compagnie par exemple balongoli yo barevoke yo bakar ekei nyonso na obungisi yango epuis okomi kobenga yango libabe nazana yango po tata mwasa yaki po bankulu boye na boye. Conclusion mse ezalaka tokende na makasu na cimetière pona nini parce na loba tango dès le départ que raison batu Nkhadi ya Mpemba toyebi ye mutaya ko déranger biso nini protection na biso epa na Nzambe yango to kimaka epa na Nzambe kiye na ka oyo bokendaka na ba cimetière pona protection fertilité eza koya te nini eza koya te. Bref, likolo ya un certain dérangement qui est na émission na biso onga na benyango satana bino bo benyango Nkhadi ya Mpemba likolo na ye yango wana batu bako kendaka na ba cimetière kokende koluka force ya une protection kokenda ba mai ndenge frère na biso otaye koleka kuna liboso alobaki te kone kuta na besimbi za maza kokende koluka tout ce qui est bango batu ba mona so ko sala so makambo oyo uti koloba oyo ba mindele bakenda na ba cimetière ba mindele kolesa kena na cimetière place ni omona kete bango bakenda kuna parce que vina bango koma ina kaka balobezi tika to kende sikoyo ba pesa biso une certaine protection ba pesa biso boy sinon que oyo lobi ke tata wana ye roi Saul akenda ki po babengela esprit ya nani ya Eli okoya komona te raison pa akenda ki ona parce que mona ki mbule ya babiloko toyi ko bene te sata ayeli ngai e pourtant mabele ye moko mutesala kete kiteti na ye esala kete sikoyo loboko ya Nzambe ekimie pa na ye qui même pas bakoko c'est la même chose soki mpungutu lelo akimie pa na yo seko komi na ngambu ya Nkhadi ya Mpemba et pour comment s'en sortir ya kozwa makasu ya kozwa banini na nini nde yango wana émission na biso ya satana tokanga na place ya satana boboyi ko ba satana tokanga na place ya Nkhadi ya Mpemba pour vous dire que est-ce que na ba cimetière batu ya ba mindele na bata noir sans exception na bana Israël sans exception tamba kendaka kuna koluka bankulu basunga bango babikisa bango est-ce que bomoni yango te ke awa to uti ko sala sarclage ki toko dès le départ ke to moni place ya force ya satan te to moni pe place ya force ya ba mystique te to moni pe eloko moko ya Nzambe atana pemena biso poto créer pete ba mystique yango zéro